qui musuni bato bamonaka ki na longwaka mais l'esprit nazalaka na kosa nosa pour afutela nga bapale mais na beta libanga mais na kenda kuna afutela nga bapale so naza na problème ou ya mwana aleka kuna abakisela nga balala na futa banchiki donc ça veut dire que na longwa na ngati na kenda ka internat désiré qui am sahibi. OK. Ouais, na Valentiana. OK, ça c'est bien. Mais Siko Bercy batubé baloba kizana président moko ya mouvement moko on a lito sur la makamba ba loba si si ça mambo balabala ngamo na otuna wanga batubé baloba président mouvement moko mutu asala ke ba lo olongwa timwata parce que générique kwa no boa kezaki toko façon d'ailleurs de s'abuser et watanabi ezaki po na générique na ezaki ezaki Bercy mwana moni niveau o ko sa no sala moto na tembe akomisa ngai la bita na ngana boke sini surtout mais na ndenga mabiti que l'idée a pena vu charge ya ko ça même marketing ya musicien na partout azali partout dans le monde ma Daniel Massarou ba Makambo ba Eric Four les leaders de Matonge ba ebi donc et pesa ki ba ton sous bien passe na mitema donc comment calculer puis na ki album wana donc il faut que ça l'effort tout tirer puis wana non il y a plus présent moko album moko bon omoni awa mingi pena na yelo bilanga makabako na lingi bato nyonso bazawana ba comprendre que so Bercy alongwa kaza mutu po nde ba sala lo même mutu ti sikono bobi pe mutu te na musique mais ba juger bien te po na yo moko aussi il faut être franc dans ta franchisme mutalolo lisaka yo na moment wana ezara président moko wa que soit utiliser bato bon ils ont ma nzambe et c'est là qui ça la mela bomo mais loko ezala ki mabongisi ya nzambe te mais za makambo ne mais za mabongisi na été ya mona pe lekaki ozomona siko mabongisi ya nzambe yango nde otozo sala donc c'est ça quoi voilà mais après bon tout ça kawana merci pourquoi les gens te donnent pas confiance mais ko ça nous appelle ça ma confiance héritier parce que bato balinga héritier pour na bango nemo boza oyaki pe wana boyoka ke fozonga ono sa no pesuye mabe na mo ba Samiri Rameka walta bango ko héritier ba kufa pour na bango héritier na bango baza wana maintenant ils se disent que bien ça sous pas push mabe ça biso mabe pourquoi les gens te donnent pas confiance non on va pesa confiance bato lo ba tête ndai ma boko bank bazo pesa confiance on va pesa confiance apesa confiance et puis ba omona ba erreur salamaki et kusala masuti on peut assurer ba na timo atanini mais na assurer ba on ki naza bosser et puis na respecter temps ya boulot et puis na autant la ba on livre sika makambo ça ba ngo ba ibingai bien tant funga monde na zala na miye bakati ba ri kwa kunji ba leon bomba ba ibinga bien ba mimi kamalando ba ibi bien ozomona pour la bato tout la Bercy pour la qui mané na poto bato le bipe bongo de belé ba komi bon mingi bato ba ba Bercy zoni kwa ki mana poto ya moni pe ko sa no sera la pour moto na tembe na répétition le beki bo tient na liste États-Unis héritier tinda ka bato ba poto ya mimi ya tindi yo poto afandi kuna kini bo alu tinda bato mo yo kende kuna bimsela visa kende ngala nda bato na Turquie omoni siko OK. Bah monsieur belé tu rater la visa. Tu sala belé. Tu rater la visa. Et qui peut nous Hollande na Turquie na zala na kati. Oh. Mais oui. Dans un moment tu na loi na timité. Parce que le baraké tozo ngwana. Parce que le baraké Bercy afinga héritier buko lupango ne. Mais quoi préciser on dam. Non. On m'a buko lupango eza boni kuna. Na bato razolo ba magamba buko lupango na finga te pour na buko lupango. Buko lupango ko sa no sa zone selanga ngo. Ils ont gagné les dossiers. Ils ont un terrain, ils ont un terrain et belé et des bodés dans le Lubumbashi. Donc on a fait 6 jours anniversaire, on a patron de patron Eric Mandala. Ami na yemoko boye. Donc il combo te kiminga nga Bercy na leli. Après ça ko ça nous ça ba terrain et belé dans le Lubumbashi. Donc cité on est dans la cité du fleuve. Ba kateli ba terrain. Tellement to ke ndala ngai na Jack Love na ambulance. Apesi mbote sika zali ambila bakatela ba terrain boso moni bela ngendo bakatela ba terrain ba beksio examiner nga beksio to nga tibu pardon badi ayibisi bongo ba no ya bato na mimi na tamboli na ba pesa nga terrain moko apesa Jack Love terrain moko ambulance ba lobaka ba pesa awa na Kisasa
donc biso ye ambulance kuta sauvaki ye na kini na terrain mo fona futi la on billet pour que mon ngo so matiti boti dans la ngamu de yo mo ni sina la zo na ngaka na makola ko sa nyosra la zone pour makola ko sa nyosra na terrain na ngai et puis après ça m'a fait déjà mikanda et puis alobi trésor putu ya gaga le gars a ba terrain ba zo tonga na Lubumbashi donc c'est même autre zo banda ba do ti te pas te la te ma do ti la so clôture na terrain wana donc ba valoriser ngo ba tshana la valeur le gars tamka le fils ya sala ka makambo na ya telef. Comment Bercy on a défini héritier Watanabe azande konanga donc yé na makambo ya sali dans la zone susu dans la zone ka le gars papa biso nzuza botala héritier Watanabe après yo botanga donc la zone penande konanga ina makambo yo. Donc si on a vu dans un moutou, là il connaître ma bio na salaki, ni na tika ki album na longwe. Ko ça no ça même pas ou yamba na banda kundingi na kenda na koti pe na beta rapport na toka kate na toka ko mbu ko toke na ya mbu fona za na kati na mboa. Mais na longwe aucun c'est na kena interna. Mais na ya ka bongo ko tape boye azongi bloc na ye. Na bela juste ça na che bloc na lié. Mais ce que muta social la bon ni on a. Pardon ko. Ba fan tout la team. Mardi répétition boya bo comprendre babilo basikiye bo comprendre place ni ko sa nosra azo chama na mutema na et puis na pe place ni na azo chama na mutema na merci moi donc c'est ça merci moi na za ki na kasho na bimisa yo mais ba tout partout dans le monde ba yebi ki na kasho na zalaki o ba tout abandonner ngai o ba leader belé pe na benga na téléphone ba refula ba appel na ngai ba c'est belé vu na ngai Guigui le Paliméré ayebi makambo na zoloba na ba donné au gay ba prophète patre nzete mai ayebi makambo na zoloba donc c'est ça ba karmi qui sale ko sa nosra moto abimisanga na boloko na zalaki na kota ki prison na koti prison na zolela mais la belle ko sa nosra ayebi ça va kende prison mama obengi mutu moko chola mutema na ayebi sio kende prison Nenda na boloko bosane bokoti c'est comme le baboy merci d'être venu ba traiter au moteur à ma baie parce que où ta prison bi passe à prison les appels ça malam te qui beaucoup pour le je te sali yo où ta na caché héritier bimisia le ex patron là yo azan ba problème ba azan retenu la justice française pourquoi dans le moment là faut ça la cri ba lui au fini ferré pour na ba ki fatika na caché non faut expliquer on va te bien dans les réseaux sociaux va se pénenter omoni image wana ezalaki juste que na fandi boye nayebaki news wana te tu vois la réalité écoute na kobeta pe ku masolo wana te parce que choc yo ya choka ba choka ngai eleki pasi mais tellement ko sa nosra moto na tende kuta zo limbisa choka na nini na pe na limbisa OK ma choka ka na nini Pana poza to si ça maman na choka ngai ba ezali ko na ko sa nosra tika ngai la souffrir la prison. Si on a zala été kutu abimisanga. Bon si on a zala. Bercio besoin na la famille la kitu ya fifisi wa. Naza bercio sous to boye baki. Soki na mini carrière na ngaka na luinge, na se retrouver na ye, na souffrir bana na ngai. Papimbo mai makambo na souffrir bana na ngai. C'est chalia ebi na souffrir bana na ngai. Na solo li trop na ko sa nosra a conseiller ngai et puis papa na ngai a conseiller ngai. Ko sa no so do sala nga makama minene po na père na ngai misa makamba oloba na te fete na souffri bana na ngai Bercy na tanga ba tout bazolo ba Bercy fa kita esprit Bercy fa changer tamboleli nae alors si ko so na zo yo kati mais merci yo mo non so zo mitala bona ita ya ko biski kwa seki mais so na zo yo kati basa nga kyo da zola so na zo yo kati carrière na ngai ekina kubeba ekina kukufa donc non siko na milolo le place qui Bercy ni le bela on fait comme ça c'est ça Bercy moana Bercy moana yeyo iPhone 13 Pro Max voilà o lo banaye ma ba Bercy kasi na bien ça Bercy na bien na Bercy ni na zabwe iPhone 13 Bercy il faut quitter olongola kanda olongola apprécier patience yo nous ala na ngwana o uti ko tia na makambo ya mesede yo kaso modivo zongisa yango ezala pa ko sa nosa kuna passa sur na tia ki wana so na zali pa ko sa nosa bana na ngaba na za les
natangisaka bana na baekole atangisaka bana na ekole ya banigérien balobaka baanglais ba you come now please daddy bana wana minerval wana moto abandi obakisela nga mungu ata na longa okese ezaka kosa nyonso apesi mwana na nga mobali bapesa ye mpe ndoi na yo ya kosa nyonso merci kitisa esprit siko otala vie na yo ndenge ozokende ndenge nini bato bazoloba na yo merci ozalaka stable côté stable sikoyo bersi na stable te mpo ya nini kasi bersi te lenda na boloko ekosaleloko te ya lenda plakata kosanosana ya lenda na boloko ekosaleloko te ndeko bazopekisa yo mona yokoyoka daniele masano ya bimi vigarekamere babana biso kutu bakiteye ambo lenda na boloko ekosaleloko te izaka nazolendisa baye ya tout baza na baprison partout dans le monde balenda boloko esilaka boloko esilaka boloko esilaka mardi répétition. Aïe. Mais après, Bercy, si on peut mettre Poison, je te salue, mettre Poison de la puissance auprès de lui-même, tout a aimé la Pessiombo, te mettre Poison, pour que ma cédé à l'âme, la Pessiombo, te Fania, le pèse à sa mon ami, la Pessiombo, te Fania, le pèse à sa harmonie, les Messi, Banzadio, la Pessiombo, te Yafisson, mon Koyakati, Yannick, il y a un box, il y a Fisiwa, et pourquoi pas, Trézégué, nous allons à demi-midi. Au pays moko États-Unis. Donc il y a beaucoup de Côte d'Ivoire. Bana soki 16 fois. Donc il y a Afrique du Sud, tout tambour na kosa no ça. Mais on a dit dans voyager, non na Liban on voyage ndeni Liban ko yaki na confinement mama na mama. Liban ko ya confinement on voyage ndeni. Siko nde na obanda makamba voyage siko nde na obanda makamba voyage na libanga na kedeka ba Dubai et puis na kendaki mboka na biso wana Dar es Salaam on a salaki featuring na Diamond donc c'est ça quoi non kosa no sera azamuta mayele ayebi ndenge nini akosala po makambo wana eleka bien donc c'est ça eza déjà boyemba osala makambo nyonso surtout etikalaka ka clip mais siko mwana bato azomona ke vie na ye ezokende ndeti ye moko azozwa libulu mema kono koneba te mibuma na ngai mama nana mambo ya kosa no ya kranganda pungungum nalobi mardi ndé beaucoup comprendre répétition Elise watana de moto na tembe maman bien biloko mokonzi ngana bomba bien ambo wanda tololaka bien asalaka bien biloko balisi mosala nini mosala ya boyembe aleta na tala mabinde répétition voilà Madame Rigette Bakikala il y a Clovis qui connaît biso RTGR à Pessiombo te Fabrice Chon on a Pessiombo te Christo Pac quand je te salue mon frère maître Poison de la pression son beauté nayo et la classe belé ba ta la biso et vous les belé na éviter merci en tout cas ba la team moi tabako c'est rassuré que en tout cas zongi pesa pour ça na minute Bercy azongi po asala musala po na venir ya bana na ye et puis libota na bango mbimba batalelaka ye bandeko na nga nyonso tout bazalaka na ngula natikala na petit frère na nga Carme Kisal DJ international Bombo Clack natikala kala na ye na mboka oyo na père na nga donc bandeko na nga tout baza na ngula donc bazo concentrer sur koyo berero parti na sala ki berero na sala sous berero wana te pour na telema na ye ba venir à lobby parce que dimension na mboka oyo baninga bazo boaka na bango mais à part lui qui donne ce mois Bercy mon Chine na mboto ça mais au-delà de la montagne blé monde entier ba bien mo je comprends tant que ça nous a solo makambo minene ezali makambo minene ça makambo minene ça ka pas biti watana na beta ba sala minene na beta ba parler de congrès na ba nini kuna na nini na ba
Côte d'Ivoire. La bête à la salle à mini, on a mis ses bébés, la bête à nous pénalité. Donc voilà quoi. Donc, merci, Niki Sape. Ok, Nala Tiki la au plateau, bois Kanayo. Merci, moi, nous couti baninga no banimataire. Si. Oui, qui va s'être moussa malam. Si, si. Est-ce qu'on peut assurer, Banati, moi, vous travaillez ensemble pour la marche à malam où il y a héritier Watanabe? Ambulance, déjà, tu travailles dans trop. Tout ça là, il y a Wingé, Païgo de la forêt, Big Boss, les rois de la forêt, King, tout ça là, et puis, Chanda. Bayaki mouvement, bayaka okutangana mouvement. Donc c'est ça quoi. Donc tu vas travailler tranquille. Et puis là il a eu la raté. Nga zalo rola, tu es pour tout dans avec un bail. Na eu la raté. So au jour à Simba au jour. So au jour à Simba te au jour raté. Donc na eu la raté. C'est na zala pena mu panzi na zo tala na ngai. Mais ko ça no ça yemoko, il y a le la bitre na biso. Il y a un dirigeant kabiso. Même la concert, ils ont lancé le monde. So il y a un témoin à Besca le monde binada. Dakar, assigner-le. Assigner la batte. Il y a un monté. Merci, je vous laisse. Avec un anti-kilo platine. Non, avec tout mon ami, je te salue. Merci à Héritier Watanabe pour la confiance et qui est vrai. Merci, mon nom, qui n'a pas été en tout cas. Mais sinon, je suis pour la gare centrale. Merci. La poule, monsieur H, la pétion beauté, fils d'amour, la pétion beauté. Que de ma samba, merci pour tout. Merci, Jibril Panzou. Merci à Clovis Kikwe. Merci à Pedi Pereira. Merci à Kalou Gigi Parando, monsieur Rankine, Moukolo Rankine et tout. La pétion beauté. Lobby à la Sarai Londo. Mama Rosa, Onya Mama Rosa, Mouninga, je te salue, Onya Mama Rosa, Baby Joe Mukobo, n'a pas simboté, papa Taboche le père, mon ami, Harmonie les Malanga, Messi Lubanza Dio, Kandi Ala Jibino tout, Sandra Moke Mokeli, Maman Ami Junior Ante Motema, Maman Ami Junior Ante la Pession je t'aime tellement, je vous laisse avec merci, à ce PC Abino en tout cas. Bon ok, hein? Oui, au revoir. Monsieur, hein? Au revoir. Ok, bon après-midi. Tigami kumbana nana mebaba ya kosano sa moto na tembe. Shiseka ndono nandai. Papa teshi mama nenelele. Yambala nandaya kangangiri ngoto patirije trifase. Ni sana butike. Sokolingi yobenga Bercy. Numéro nanga 0421 91 111. 01 suka lele.